Mbote na bino bandeko eza wa bino lisusu Mama Henriette Kilumbu Shembo TV ezu please akoti lisusu na elubu na biso ya shu ya kosanisana kuwa ngombe tosalaki émission épisode 1 bomonaki nde tobandaki bomonaki nde tokosaki nyama na biso etokaki deja tochengo na sani bomonaki tochaki na tobandaki na mafuta tochi na nzungu tokateli tomate tokati matungulu tokateli ai sima toye kozwa shu tochi likolo toye kozwa nyama ngombe tobakisi likolo tozwi gugu na biso ya jimbo tochi na kati tobandi kobalola yango na matungulu na kati na tomate na kati tobandi kobalola yango kobalola tango te esangani nyonso toye kozwa mai muke tobakisi tochaki mai mingi te na shu na biso pote mikuwa ese ebelaki elembaki makasi na nzungu mosusu soki toche sumai kokoma mai nyama nyonso kokata na kata ne oya so elengi te yango ndo moto tokisaki nyama pa toye kosangisa tocheka mafuta na shu na mai muke tochaki nde ebelaki na mbalango shu na biso yango tufungoli mufiniko tama zaki kolamba na kangaki nanga mufiniko te po échanger couleur te tosi tokangi moto shu na biso yango na biso yangoyo na mikuwa isili te kobela awa siko toko présenter na sani oyo shu na biso ndenge bana naza na bango awa balinga bango kolia loso na shu na preparaki mwa loso bakolia na shu oyo soko lingi te olia nango fufu okolia nango olia nango makemba okolia nango totoka baya mwasi na baya mobali totoka pote to présenter mikuwa na biso ya shu bato ebele ba neglijaka shu ezaka ndunda moko kitoko soko la mpenza na mutu moko sérieusement okondima moko lobi penza shu ezaka bilei ya solo bilei kitoko na ngai bopona lia shu na loso ezaka makasi omona sali fufu muke bomoni shu na biso na esaki bino na premier épisode shu na biso okoki kolamba ngo atana madesu otokisi madesu ne tolamba tsaka madesu ponduna madesu okolamba pe shu na madesu shu bachangu balambisa kokauka to ya kochani kebuka oyezepa bandeko na biso na kati ya Bukavu mikebuka emona na kande kuna na bagoma mingi okiko chepesa kapie okocha shu pe na mbisi ya nini mbisa kokauka bandeko batoka kanyoso te batika musuna nzungu pote toyebi teke mupaya akoki koya osoka yango wana shu na biso to présenter yango na che pilipili te pote ekoki kozala mutu mususu oyo luto tokotoke na nango shu luto oyo pe tokotoke na nango loso okoki kozwa mupaya balusango boye okoki kozwa mupaya mususu oyo aliaka pilipili te donc nga na zana habitude mingi so na tie pilipili na kata kanzeta pilipili te po pilipili kopanza na kati ya nzungu yango te nazwaka na tuti pilipili nanga soki na kolinga okalinga nga moko o pete kali kuna ta msumu pa pa kokikoya yepa ya komeka shu ya Mama Henriette Kilumbu Shembo TV finiki yango finiko oyo nde présentation na biso yango atotie na basani na biso sani na biso complet oyo akoka posa mupanyo sa kokutana nango akolia soko kolinga kolia te na fufu kaka yo okolinga kolia na makemba kaka yo okolinga kolia na loso kaka yo oyo kosepela nango olie nango soko te okolinga te osanisana madesu shuwa na kaka yo ochangu ba mubesu ne batiaka nguba mubesu na pondu okoki pe kolambela nango shu balambaka modèle ebele shu kaka oyo kabedi oyo okoki pe kosala nango pe salade okoki kosala nango pe jia chou eza kitoko pour la santé ok na sengi na bino bokota kota bomi abonné oza volume 2 oyo sandaki volume 1 ekozala pete pona ye pote alambela bosombaka chou ba mama na osela mo publicité te eza vegetable eza ndunda vegetable qu'est-ce qu'on dit à lingala ezali
qu'est-ce qu'on dit? Eza ndunda to bakaka eza nini ndunda pe moko kitoko oyo pe bato bonéglijaka yango wana mama bosomba meka papa pesa mama mbongo akende kosomba shuna mikuwa ngombe asomba mikuwa wana te esila misuni mikuwa eza mwa musuni moke mwa mafuta moke asomba alambela oyoka elengi nango nasengi mbote bokota bomi abonné par Kilumbu Shembo TV oyo nyonso eza masolo ya producteur na biso Olivier Bizau oyo azo produire biso yenda komi kobimisa ba seki ya biloko bato ba néglijaka abi mama kota na makola soso tout musu to kolambela bino makola soso po ba tebele tamba saka émission ba yeba kati makola soso za rapé kitoko elengi kingo asoso makola soso toko kota nango pe toko lamba ye patron na biso boss na biso Olivier Bizau azo lukisa te to sala ka biloko batu babosana biloko batu balambaka te ba néglijaka kaka biloko eyebana siko ba bomba o ebombana nde producteur na biso Olivier Bizau le boss aye ko bimisango abike bako tsango na kati ya cuisine to kanisa tango akala ok mbote na batu nyonso ba abonné nanga ba bizu ba opina ba koti te yepsa chérie yepsa papa yepsa koko kote pa ma Mariette Kilumbu Shembo ba soleza kitoko bomi abonné bokota kota ba petite nyonso ba ya mwasi ba mobali bokota mbote see you bye tobosa na katem tazo produire biso Olivier Bizau na kati ya Canada na Toronto ba mbote no mingi tozo zeloka en Australie bat ba ozelo ebele pona ko produire bango ok merci na makaniso nango Olivier Bizau nzamba pambola bye.